dans 2 jours, on a mis Bien sûr. Tout le monde a fiche. Non, pardon, on a un réseau officiel. Ouais. Il y a la Poulga. Annonce, soutien. Tout ce qui est comme polémique, ils ont des sources en attente pour l'instant pour l'artiste. Pour ce que à poster, et vous avez attiré caca polémique. Soutien. Artiste, patron boss, et à Timouata, à compassion. Mot d'ordre, prêtre, à Pessa, Kalayamote, ma pembe. Que, Bochapoua, Bokenogoyo, la musique, serait la bonne musique. Comprends? Pour spiritas, Moussoso, les taux inés, Koufa, Nangoka, Kavoa, Wata. Moya Kende, exactement. Toto Beta, na Oya, na fête, anniversaire, ya prêtre. Batoutou, Babeti. Batoutou, sauf Batoutou. Bawera babeti na grand complet na bango et kasi c'est que déjà quand tu es dans le Congo mobimba déjà meti mettons tu es offendé performance sont changés il y avait aussi des déclarations d'ingénieurs bazou agitation bagangeli d'ingénieurs balobeli bango ndenge nini kaka na tango héritier bobongisi so bimi kitoko bimi meilleur élevé et fan de classe comment va déclarer la grand ba déclarer pour après biso PJB après biso PJB betaki nene maison mère betaide mpaka bilo kundula boyo ngoni après la kati ruga André na moni ba kino bato bili bakimba katia ba mandia kisinjo ba mandia de musique. Kaka mandia motoye belo ni na ça te pour na mendicité. Japonais tu peux réclamer aux ana ba droit, aux moto être humain, il faut koyeba kosolola. Mwana moka komaka abotolaka âge tout akomi mokolo po akamba bien. Aza très impoli. Aux ana reproche te au sala boss, ba sala boss reproche te. Basolo la boss. Et il t'a mis au poteau. Et il t'a mis sur l'avion. Et ils ont vu qui n'ont pas kala. Ba sécurité yango. Yo obenga boss petit. Auto boss ndemu ta obengo petit. Ata bossani. Yaza wenge papa. Ute wenge zakate. Na makambo musala wenge biso tu wenge. Kinshasa. Depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien. Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Ferregola pour faire vibrer le Stade des Martyrs ce 24 juin 2023 à Kinshasa. Moderne Africa yangonde totie na disposition na bino pona kozwa lopango na yo na moins cher. Tala ndeko olelaki mingi kasi biso bandeko Africa Info toyoki kolela na bino topesi bino lopango na $1250 ya pamba okomi tata to mama lopango awa na Kinshasa mosika te na Maluku. Référence ezali simple. Ceux qui ont commis la zone économique Yamaluku, au Poussani Mouké, au commun na siège ya Vodacom, Balamoko, au commun de Lupango na yo. Ndeko, oza déjà na retard parce que bandeko nyoso, bazako welela. Awa koza Lupango na $1250 ya pamba, ezali vraiment gratuit. Ko umela te, benga ngai rapidement, na plus 243 999 52
66 52. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci vous concerne. L'église Source du Salut, en collaboration avec JC Diambilei Ministry et Wafo Ministry organise une grande campagne d'évangélisation avec comme thème « C'est par la foi rien que par la foi ». Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023. De 14h30 à 20h. Avec des éminents orateurs remplis d'onction pour votre bénédiction, pasteur Jean Bosco Kankou, le jumeau de Bruxelles. L'apôtre Jean-Clément Diambilei, grand écrivain et conférencier international. Le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Louange et l'adoration sera conduit par les adorateurs de l'Éternel, Sœur Sandra Mbouyi, Sœur Morija de la Côte d'Ivoire, Sœur Lydine Seya, Pasteur Moïse Matuta, Jonathan Moutanda et groupe GKGD Famille. Adresse, Birmingham Palace 112, 1070 Anderlecht métro de la Croix. Cordial bienvenue à tous. Que bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info, avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Excellent fidèle internaute, bonjour. Et nous sommes très heureux de vous savoir encore une fois de plus nombreux branchés sur Africa Info. Grand merci également à tous les amis de Franck Stemai. On est encore là pour vous servir parce que sans vous, nous ne sommes rien. Merci pour cette marque de confiance que vous apportez bien sûr à nos programmes. Merci à nos partenaires. Nous avons bien sûr les sponsors Fabrice et Guitanvou qui nous regardent depuis l'Afrique du Sud. Grand merci à toi. Merci également à nos partenaires, l'espace Parc de Prince. Nous sommes déjà, il y a ceux-là qui sont déjà en pleine vacances. Alors, dès que vous êtes à Kinshasa, pensez à cet espace-là, Parc de Prince, pour passer bien sûr vos moments des joies ici à Kinshasa, parce que nous avons la boîte de nuit, nous avons les chambres d'hôtel. N'hésitez pas, vous voulez être bien logé, donc pensez bien sûr à l'espace
Parc des Princes, mais aussi il y a un restaurant 5 étoiles. Vous pouvez faire votre vie déjà à l'intérieur de cet espace Parc des Princes. Vous ne serez jamais déçus. Merci à son patron, M. Joël Simba Makumbu. Clin spécial à lui. Merci également au gérant Stéphane. Et sans oublier donc les DJ Don qui nous accompagnent avec la belle sélection musicale. Merci également à l'agence WFS avec Diesola à Paris sur 31 rue par Gradé Poissonnier à la place Château Rouge. Je voulais fouetter vos colis, grands ou petits colis. Vous voulez aussi faire vos transferts de fonds. Alors pensez à l'agence WFS à la place Château Rouge sur 31 rue Marcadet Poissonnier. Nous sommes bien sûr en plein Paris. Pour terminer, le restaurant Djonga 3. Actuellement, nous sommes en Noisy-le-Sec avec les patrons Djonga Okula. Donc voilà, sur 25 chemin des Grous. Voilà, donc dès que vous êtes là, vous allez bien sûr vous ambiancer comme il se doit. Alors sur ce plateau, nous avons un invité habituel. Lui, il parle bien sûr au nom de la team Wata et bien sûr le leader de ces groupes-là qui s'appelle bien sûr Héritier Gucci Watanabe Motonatembe, l'homme de mi-ange, mi-démon, l'homme de retirada. Aujourd'hui, c'est le 3e album qui s'annonce avec succès sur le chemin de la gloire qui va voir bien sûr les jours incessamment souper. Merci beaucoup. Je pense que nous parlerons aussi de l'actualité de cet orchestre et puis quelques départs aussi, pourquoi pas. Charline Pakalingomba, ancêtre vivant, bonjour. Bonjour, Stéma et Franck. Mon suis Salingabia. Ebele à Bambote, Abatutu Balingala Lingomba Mpaka, ancêtre vivant. Verinde Fandia Bambote Ebele na prêtre Mboka, la poudre supérieure maître, l'homme, il y a si le chemin de la gloire. Album Batu Bazozela. 3e album. C'est le 3e album. Nous surtout. Moi, na 30 ans, des énergie solide et fan dans l'accord. Na 3e jour, des Jésus-Christ a c'est quoi qui. Et le 3e album, artiste a mis ça super énergie, rien que pour na ba mélomane, il y a la bonne musique. Car pour na ba spiritualité, mais pour na ba mélomane, il y a la bonne musique, ba tutu ba lingala litoi, et ça la grignoté, ba belle mélodie. Bangwana bazozela c'est le chemin de la gloire. Bambote tout na batutu balingaka Afrique Info, Franck Stemai, bambote tout batu balingaka Team Wata na groupe Mobimba accompagné na chef Mishka, bambote belé na CG Robert Rubenga, bambote belé na epela ba fonction, bambote belé na Games Oula na technique, bambote belé na Moni Francis Dibaya, Demse Mola, bambote belé na Gaël Sugar, bambote belé et belé na Yannick Kini à Rombox, les millionnaires actuels. C'est les 100. Ndela kisala ke moto aza prêtre. C'est Kini à Yannick, moutazo pesa ba millionnaire accès. Oye na bureau, oya kipiaka, ba formé ou ba pesi au million que nous fabriquer PG na yo. Na format na bambote belé na moti wa dollar junior la vie bambote belé qui pesa makasi maïka trésor toko bambote na bino ba place bon moni kini aza na ko commenter ne kini aza moto yo so fandi na ko tindo to ko zwa kisi vie n'est pas au mené et ko envier yote pour que nous simbagwa au monde on dirait joyo azo sate patron oyo o bayemba mokonzi ali akasani moko na ba mokonzi oyo ali akasani moko na ba travailleur ye Rombox Kinia patron millionnaire muto makolo azate na kati ya société na ye muto to azana bande Rombox avant vendeur, il y a des pierres précieuses. L'Afrique du Sud. Merci. Il y a des kaka cobalt, il y a des kaka lengo, il y a des kaka oh, nous sommes des pierres précieuses. Pierres précieuses. Il y a dans la société entreprise étudiante qui a des pierres précieuses.
Yannick Ekini à Rombox. Vous comprenez? Il y a ce qu'on va bien apprécier, Oh, mais ça n'a pas de licence. Bon, ça n'a pas se soulever devant la loi. Il y a une licence, il y a un bureau, il y a un manager. Les Sud-Africains, les Anglais, ça la racheter. Dans la société, il y a études, il y a papier apprécié. Merci beaucoup. Il s'appelle Charlie qui est venu bien sûr nous voir encore une fois de plus parce que vous avez à chaque fois tous en apôts ça. Mais sur le chemin de la gloire, il faut le banane ou le bosso. Avant y a loba. Biso tozo loba. Il faut qu'à loba. Toza awa. Il y a ma question, monsieur, ça approprié. L'union surtout où ils ont approprié, ngana robimisango, lobana zappé. Question une routine au na où ils ont approprié. Il y a ce que là, moi, awa, toya kana ba vie privée. Ma question, il y a musique kaka. Pardon, s'il vous plaît. Approprier ma question et la vie privée. Oh, nous sommes les gens comme message, comme date, comme tout. Naza du fond, na carte, il y a administration. Oui. Et casse. Si vous appropriez la musique, on a envoyé battre. Le baye moko a un programme moko da communiquer na noté. Wana pe moyen bango ezate pour avoir banga il faut na eba. Prêtre à Golobasiko te azolamba moto oyo abongisaka bilei azaka kaka na serviette ya etui azo préparer bino bilei akoko yaka na mesa te ovi ya ba invité ba monaka ke na cuisine yango te on ba ba cuisine interne na kati ya makusa prêtre a permis azo bongisela bino mbimbi des risques ka Rolexa kib magie des risques motard de l'éca dans saisonnement à poisson des risques donc moko il faut à la concentrer bon attends bote repère de teso mutolamba azopesa bato bambote ba vidéo ya ba anniversaire ozomona ngote ozomona te ka tozobeta ba concert privé ozomona te ka tozobeta la ba konzi ozomona te ka tozobeta beta ba orchestre beta ka ezate orchestre fandi kaka timoata basala na bango ngo kaka eza leader alekaka na TV azoloba mais soko tali ko beta ozobeta wapi bozobeta wapi omoni eza grâce ezaka temps bafeti to bino nyonso to bino yango pouvoir succès tokokoma na de équipe bientôt po omona bazozela prêtre na mongaliema koto pe bazozela prêtre yango il faut deuxième équipe qui n'a déjà zo banda ba variété ti ba foudre bayaka ba mbila bayaka mais deuxième équipe moko ba variété zo kotsa déjà batu ezala ba projet bo sala eza demande soki eza to mona ngo pe série moko boya ba frère na biso ba kebinda koyi demande l'équipe to c'est la bango na banal mais bakagi bango na oyi ya show ezate batindi groupe mususu to bon aussi le sabayebi ke bandal nde lokito ya makambutu avenir ya peuple congolais bandal eza bandal avenir ya peuple congolais avenir ya peuple congolais soki congolais to zaki na idéologie ya bandalois ndeki neza développé Congo est développé. Ça, c'est un autre débat. Alors, vous qui Libanda, na Guinée. Ouais. Il va bien. Na Zaïko, Langa, Inosbi. Ouais. Et puis, il y a 3 groupes. Tous les 3 groupes. Naba the best. Naba the best. Ouais. Tous les il va bien. Pour la monarchie, pour la délégation. Il va bien. Souci Nabiso. Moussale Salama. Prêtre Mboka Yembaki. Prêtre Yamboka Pe Akuna Telemaki Abinaki. C'est ça notre souci. Président Okobina. Pour nous, pour l'instant, c'est la team Ouad. La musique.
pour moto atelema bina automatique wana automatisme wana ya musique oyo ya mvutaka c'est la team Wata. Ah bon? Rumba. Mais Rumba et les Seben. Et ça la team pour tout na bandoki. Ba petit ya mabe ba betaka na sima wana cohésion wana ndenge fanda eza mabe makasi. C'est la toute première fois au mona mokonzi ya ekolo atelema 4 rumba tu ya makasi afandi eza lokola ba hotel mise na tonga. Tonga ka solo ezobima ye moko ta atelema. Groupe Mobetelemi yango il faut tout na ba vidéo yango ezali il faut tiango. Ouais, tocha pona ko. Bien sûr pour ba trouver batala ka eza commentaire te. Exacte ka zo ya ko pese lengi. Makambo zo sala ma il faut to ya na ona bilili pour bilili témoigner que ko sarate. Tout ça ba groupe ebele ba groupe pe ozo mona ka frère na biso innocent ba libanda kuna makambo. Comprendre? Ba maboko milai ezobeta. Mais tant envoûtement eyaki. Ozo comprendre? Na ndeko na biso imo watala ke ka bendelo ekolo yango yo. Bendelo eza bendelo. Bendelo eza bendelo stemai. Musique il faut nous sentir qu'est-ce clair ezoloba. To fandisi vakumbela, to fandisi perki, to fandisi solo, clavier azoya na commentaire. Natana ye. Bato ba hotel ma barobina. Yango mone président telema qui plus de 4 fois zobina. Ti akeye a telemi azokende na sengo ba osola na prêtre azobina nzela. Oh. Mais papa, tu moi pour l'instant. Mais éviter les problèmes to beta na oya na matanga et na fête anniversaire ya prêtre. Batutu babeti. Batutu sauf batutu te. Bawera babeti na grand complet na wengi da bango. Et kasi c'est que déjà quand tu es dans le Congo mobimba déjà beti. Bazaiko et ko beta pe ya mobimba. Ba vie voloko ba fait janana ba orchestre beta ke belé et beta ki mettons tu es au fan de performance ya son échangé attends on le bandema ba tu ba se perdre beta ki eza yoka il y avait aussi des déclarations d'ingénieurs bazu agitation bagangeli d'ingénieurs balobeli bango ndenge nini kaka na tango héritier bobongisi so bimi kitoko bimi meilleur élevé et fan de classe on va déclarer ba groupe betaki ba grand ba déclarer pour après biso PJB betaki Est-ce que la ndenge na ya BCBG ya yemo ko ya BCBG et kasi tindika chaka les ala rappel tindika chaka nene maison mère betaide mpaka bilo kundula boyo ngoni après la kati mais eza batutu babeti na jeu d'ensemble wenge beti jeu d'ensemble to moni le sous présence a raté oh na ça la maison mère ça sera le mois ata lo mois to pesika exemple zaiko pe beti mais to moni nyoka lo wazongi te rien. Maintenant, batutu, tindika chaka la bête. Pour papa, pouvoir est inévitable. Et pourquoi les catés est normal. Il faut biso siko to biso mona prêtre mboka. À concentrer banda fandaki. Avant dernier groupe pour un prêtre photo un héritier un prêtre comme on dirait moi fatigué héritier de la moussée azongi vraiment n'attend jamais prêtre a la fatigue to beti premier c'est ben prêtre à EBM kindoki on a ça écouté beti batutu batu BCBG 84 bobeta bosilisi bolie bomeli whisky yele makambutu yele damage kutu kolobate bokei
bobeti bopemi soki bokolia bosisi bomati bozongi na chapiteau place batutu baonda opema biso tobeti lokito po omoni soki bobeta bino tu eza déjà lokola compétition banani bakobeta bien banani bakoaligner bien place biso sikoyo toyelaka biso osimbi table te toza na accordement ya baguitare bato te toza mpe na table te baingénieur kaka toyebani na baingénieur ifo osolala baingénieur jamais popolo oyebi nde tobetaka mayombo oyebi nde tobetaka pesa prêtre zala na awa sukisa bapeti awa pesa accompagnement fandisa clavier wana te clavier azala awa na seben avant maintenant balance à quelques minutes kasi bayebit biso tozo orienté tosalaka na bango boulot tobetaka na bango prêtre azala awa afanda awa kere tiango awa okomprendre soki dio ye te eza mosika apusa ye akoma pembe na prêtre po dio ekoma na harmonie mosika ekart ebando mona na pusa ye aya biso tozo gérer toza na batable mpona kolandela kasi mosusu basali makambo wana te mais bosala te mpo boza panike boza na bagitation nzoka ndula ebetamaka na tout le temps perte ya régie ekozalaka eza bacoure ekochite ebebisaka tout à tout moment il faut landelaka te leader ya perdre mikone ebongi ebebi nini boye esali boye solo ebungi mbunde ezolokana te bato mpasi baza baotala biso baloba bike mpaka mpe azo exagéré parce que zaiko asimba seben zaiko ya kala wana ebeti nango souffle vitesse mutu oyo aza kuna na souffle ezaka vie nyonshi aexexaka boulot na ye à tout moment bavie wana wi baza kaka na expérience na bango bakosepelisa mpe bato mai na feeling na chaleur na vitesse ya kilelo te omoni différence ntango biso tobetaki toke totikeli prêtre mboka mokulu abeta mais asantaki ye moko mpe ntango abeta asilisike il y avait une différence eza musique akobeta jiba aza bon aza prêtre na seben cohésion wana mpe ya wenge musique ya bcbg eumeli ça fait combien d'années yokanga miziki eza na format wana te miziki eza monde d'esprit esprit bagida yango bongo te ta nini yo kozwa pour se concentrer lisusu se réfléchir pour oya kozonga na deuxième mi-temps tout wana ekontaka po utaki déjà koexerce na baninga tobimisi mpe baénergie bacourant d'air ya corps ebetanaka etutanaka po nde bamatai na podium wana mine mpe ezalaki ya mabe mais bien sûr mututu azomata monana eza wenge ezoexiste par rapport ya jibe na wera cohésion na bango diapason na bango ekasi eza problème te mais jibe na wera nano ata faza aza courage nde grand courage okomprendre yango moni te lelo abetaka banderole ezomata ya baninga misusu ezomata te po aza moto lisolo mais lelo oyo tozolobela eza la time wata nde eza na wenge mpe na bete atiki mais la time wata ayekobakisa mwa eloko mombu eza ndule te papa est ce que bato babetaka na wenge wana tozolobela bango to wana baleki kaka bato na biso bainstrumentiste bongo te mais bango te sikoyo tominimizaka te toza mpe na bagrand na time wata bato bafandisa indusa babetaka ndule toza na bachanteur par excellence baza te côté wana na koboya te mo ta pene équipe ali mais côté sebe mo perdre moi eloko to perdre eloko te ta sembela ino sebe na longo to sele ba sebe ntu na longo bo peut dire otendele émission là na mobeso to solo la prêtre c'est l'important mais quand même au monde est important eza important to lobela prêtre bato bazozela sur le chemin de la gloire bato bazozela kutu makambo wana te eleki déjà japonais leka mais
bon toyebi te mais alaki bato totala sikoyo nde bobeta chemin de la gloire générique wana lokwa ye aza te parce que bo aye po tobeta lisolo wana lelo oyo ozobeta eza kaka prêtre mboka la pulga supérieur maître mais bondima mpe kama port na ye po avant kondima port babandaka kaka kondima nano mutu nini asekwisi moninga yo ozolinga olobaka yo oye na port osino tozalaki mort azalaki mort bien sûr nani akobeta lisolo no na Kinshasa nani akolamuso nani akomatiso avion nani akomoniso poto c'était directement la mort liwa na monde musical boulot dayaki te boulot ezalaki kaka oza ya kokufa image de kufa oza ya kokufa inspiration ezalaki wapi boulot yango efaa koexerce sango babeta mpe lisolo na yo babeta mpe lisolo na yo bagroupe ezalaki fala kokende babeta mpe lisolo no ozwa mpe courage ya kolobaka nga nde nabeti danger bato mpe touche nini biloko tu wana na guidare ozobeta moto azoperforma lizango ekóma na elengi eza kaka la pulga prêtre ya mboka ye moto alokaka eloko ne yo koya nao na biloko no ata olonga kobeta forma nene ye nda kooriente mais partition papa partition koya nango akobongola mpe yo kasi bato nde babetaka bongo te ye afandaka oloba dribble wana te kote wana te longola virage wana omoni orientation po aza ndoliste aza goigoi te aza complet artiste complet mais kolela na ezala blonde na cette rue za muta wenge akala ye abetala wenge dans manque ya maîtrise bobenge petit manque ya maîtrise babenge nani ye ndire bino bozomanke barespect wana seke na bato bazopesa etoli bayeba opesa etoli te oza petit na mosala patron mwana moke akomaka yaya il faut ya bonjour boss oyebi te vie ki vie wana kende na zaiko kende na bana oke ebetaka mpe repetaka kende pa manda bosangana soki olingi kose soumettre te mwana moke akomaka abotolaka age tout akomi mokolo mpo akamba bien yo kobenga boss petit oto boss nde moto akobenga petit ata bosani yaza wenge papa te wenge ezalaka te na makambo ya mosala wenge biso tu wenge yo ngoyola biso liwenge toyebi motutu ndenge aya na wenge patron aza patron aza patron manque ya maîtrise ebomaka eza normal motu soki aperdre mpe affection moko azalaki nango oto boulot moko azalaki nango soki aza encadré te na bato mosusu baosalisa erreur nzoka soki alobaki ne soki afandaki ne jusqu'à présent akokaki kozonga mpo aza na lisumu te oyo asalaki ndire na orchestre biso kuyo tolongwa toloba mpe mais toza pardonné sikoyo pourquoi pas ye mpo oyo na bamensonge problème ezalaka bamensonge ezalaki nini exactement azwaki suspension aza suspendé par rapport ya koloba bilobela okoki kopusana auprès ya mokonzi te oza na batravailleur bino nyonso tu yo kobanda koexcité masse. Ok. C'était ça le problème. Japonais, tu peux réclamer aux en bas droit, aux en moto, être humain, il faut qu'on y ait là. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de car. Pesa qui est en voiture. À soi? Bien sûr. Ce n'est pas pour rien. C'est que on doit reconnaître valeur na respect na yo. Donc yo comme loba biso tout. Ngape na lar nanga na rozo avion. Ngape naza na lar nanga na koki kozo avion. Omoni na Kinshasa auto na Afrique bato bazo comprendre les choses. Ndole ezana encenseur te ndenge ezalaka kala
ba producteur ya kala oyo ezalaki 32 personnes bokenda ngola bazweli bino avion loba jet privé loba gouvernement loba ke producteur atala dépense ya logement dépense ya restauration dépense ya babillet atala dépense oyo bandosala tout le temps abakisa na ya babillet d'avion na bakache na babillet d'avion ezalaka coopératif leader pendant quelqu'un oyo bakoko kende mais ce sont des femmes bango nde bakoko zwa avion mpo baza bafragile tokoko bela na mwana mobali na nzela yaka tokoprotege ye tokokosukole mais tokosukola nzele baraisonnement ya bato tosalaka na bango mosala batalaka kaka avantage na bango azosala mosala te mpo na avantage moko ya collectif ya groupe mobimba des fois tokendaka na biso bolongo na ntongo bokomi na bino pokwa lwanda lea mosusu mpe deja okenda mais so bokutani na chauffeur mosusu mwa kolala mwa nini mais yo okondi kolelalela ti oyo bando manke noko na badiférence na nzela bamisicien kasi te nga kutu nayoka te mpo naokita na babarrière nazosolola babombi yango kara pongi po komesana kosolola na bango mingi mabe toza bafrère bamaster mais komesana vraiment ndeye air tout rigueur moyena kotelo zombi eza te po tomesani sikoyo ezalaka je na nga to te na oya nayebi bolalaki ndenge nini bolamukaki ndenge nini nde na kati ya bato mpe bazalaki babeza impossible jo akoma koloba ntina niveau oyo eza bamanquement na karte na boye biloko tu wana bamelaka ngenge prêtre nga nde naza boye kovoyage na makolo mwa nzoto mwa maladi eza nini avion eza bakata mbala eza eloko te devant prêtre mais tant yo ekosola te okoya koperde mpo sikoyo ndenge azoloba bongo aloba ne ye nde succès ye nde danger mais aza na moka te moka te eza moka te vraiment ekoti mpo toyebi ndule aza moto abundana déjà bien aza moto te yo koyoka okoloba oyo eza tv eza nango télévision moto aye azoloba akokoloba nyonso to akokoloba mais réalité toyebani mpe ndenge nini tovivaka toyebani na bakwe nini tokutanaka toyebani keba alors ntango soki ekomi kompa epa na ye moko prêtre afashaki prêtre akoyebi biso kepaka japonais lokola babi de confiance eza exagéré premièrement japonais ayaka rep te ayaka répétition te ayaka soki alingi ok barapport wana eza multiplié ezose multiplié totalika te banégligent boye mpe na ndule bazalaka mais lokola bapesaka mwa bameilleur na bango bon rien à voir voyage bobengi ya ye bokei soki okomi bongo eza babi oza nani eske ntango orchestre esalamaki yo ozalaki ntango orchestre ezobeta ezosala tu yo ozalaki bajaponais baplace mosusu baloba gloire à dieu nandima eteke un jour lelo lisusu boye na kokende poto eriti amemi yo poto eriti azomatisa baavion eza vi oyo ozalaki nango kala basekrisi yango oyo ezalaki te ke ba il faut kotosa nzambe alors na miti oyo toloba boye place na timote eza te obebisi oyo esu na bamensonge ya makasi ya kolobaka o kashe wana babengaka biso mpona yo bayebi kombono kuna kutu batunaka grâce nini asala nini grâce nini epesi nini estce mbongo générique wana deja esila te yo mpona yo générique ata totie bamabanga
Ils ont même des contrats. Est-ce que le contrat est là pour le générique? Ah, et là, la place, nous sommes à Babina, la Bangoga, Charanga, salsa. Papa, toi, tu as contre un personnage à moto, n'enga zo influencé, musique naie, écho naie, lignée naie, batu bazo lukaye, héritier. Bazo bakutu te ke o soliste wana kombone nani. Mais tu vois Jacques, bino moko mona ga bako kanga bino tu, ba mwaki bino na vetuka iguna, bon matabis moko. Mais car drapeau présidence ezozela mutuka kamoko. Groupe naye kende bako kotsa ko to biso bureau ko to pe grâce liboso. Na maître to tumbi na prêtre. Bokepe na suite moko présidentielle ndenge ba auto tchai ba suite ba bongo ba fanda ba suite ba Bill Clinton so ba ye. Ba Bush na Guinée équatoriale. Place ba Bush ba fanda ka. Que oye ata Macron sikoyo soka ye Guinée parmi la suite présidentielle, wana pe ezalé mususu on se retrouver déjà kuto kitinga na fanda fandi pe na kwa nanga grâce à prêtre sikoyo japonais au fanda no kimia te po kimia elinga ebota il y a le respect respect ça yenda impoli quand même et ça mais mutu mususu okanisa bongo te aza très impoli très impoli très impoli. Les Japonais, aza meilleur te, aza bien te, après ça des meilleurs n'a été non, aza ne bongo mais aza très impoli. Oza na reproche te au ça la boss, basa la boss reproche te, basolo la na boss, que boss tala boy, boss a koma, aza mutu. On comprend, mais pour mutu créer un groupe bongo il faut da mutamaele. Oui. Groupe moi contre là, groupe moi dans la famille, groupe moi ça la boye, groupe moi ça structuré, organisé. Besoin d'avion pour matara bozonga ka. Batu babika kana sima groupe wana. Il faut ça mutamaele ti. Ko solo la kakande. Très bien, on va évoluer sur le camp japonais kakate parce que bando rebelle talaki ba intervention na ba média te japonais o nazolo basoka fandaki ne calme mais wata muta mawa te ce que je andimi asenga pa mais te soki afandaki calme biso tonga to pe to yati na lito ya prêtre biso ba oyo bapaka to lobaka prêtre boaki ça vraiment eza ndule prêtre otala pe eza poison te atiaki pe mbeli te asalaki pe eloko moko te boye adeviaki pe na mbongo te soki nini aotala kaka eza maloba le mosusu moto akoma frustré mpo la pulga aza moto ya avant ozala osenga pardon ye aza déjà moto ya pardon avivaka vraiment na Saint-Esprit. C'est vrai. On comprend elinga eza problème facile mais akomisi yango pasi tolobi eza impossible te balibise mais komi pasi ekokoma likambo ya badémarche mais bochagana c'est sur le chemin de la gloire ye Hakim Solo azali Hakim Solo oui akozwa vutuma akobeta jour akobeta biso nde tokozala na ye butu akozwa vutuma mpo azwa encadrement azwa banzela mai il faut yemba. On ne change pas l'équipe qui gagne. Toko yembisa yoka omoni musique ezani biso to ebine musique. Omoni so muta obeta mama yo mama yo ezandenge mususu na muta obeta solo tanga ezandenge mokote mama yo ko gagner po ezana mélodie. Ezo yemba so bachango na sebe akofanda eza tactique de jeu o ebinisaka mokili ba solo ya solo esala makaka na koyemba solo eyembaka ba solo to monaka wana ezalaka maloba ezalaka banzembo ba partir ba frères o to yembaka ba partir ba frères o to mandako beta na bakebo ba soliste o babinisaka mokili nde bakotaka na sous-sol babendi
yango siko moni mvutuma Hakim Solo akozwa yango wana musala eza ya pasi te circuit toza nango clé toza nango Hakim mvutuma mboke bini Hakim Solo allez clé de ça désolé pour le monsieur Charlie Pakalingomba mais ouais qui dernièrement la kibiso qui tout avant Outawa tout la date il y a Stade des Martyrs dès pour la deuxième fois ouais na habité au lobaki nous quand pour plaisir au lobaki pour quoi musée galerie stade déjà stade déjà to betango oui pour betango to yebi que stade dans un mois tina souka to beta stade dans un mois publicité à un mois na 4 mois wana kaka publicité salami to beti pe stade zala na motema kokita Stade des Martyrs eza nyonso to na mabongisa prêtre. Mais pour l'instant, nous allons focaliser sur les chemins de la gloire. Stade déjà préparé. Stade déjà mobilisé. Spirituellement, la coordination. Coordonné. Stade tout est prêt. Mais c'est quoi le problème d'aller à Mbaka? Mon ébi nous a wengé. Oui. Wenge to bino makasi na ba 12 mbobele belé ouais oyo bato belé ba te loko pe wenge sala ndule mais ba kotise loko mo nti ba 12 wana et sala nti bon moké ouais dans 2 jours là on a maïna na sobeta bien sûr tout le monde a ba fiche non pardon na ba réseau officiel ouais il y a la Poulga ata annonce te ata soutien te éviter pour nani wenge na oti ko yebiso awa déjà. Tout ce qui est comme polémique, les a sous une attente pour l'instant pour l'artiste. Pour ce gâtier, à poster, et aux arcaques, à tirer caca polémique, soutien. Artiste, patron boss, et à Timouata, à compassion. À quelqu'un oyo, à l'ingaka, avancement d'évolution, il y a artistes et musiciens congolais, tout. Aya na poa. Date wana ozomona toza na ba activité beleza qui proposé par rapport à évacuer polémique date le 24 juin bien sûr mais marti abwaki yango te marti na ba spiritas tout oyo balingaka la bonne musique ba ebike mot d'ordre déjà prêtre à pesa kala. Et ça, mot d'ordre était épais sa makaka na chaque événement. Mot d'ordre prêtre à pesa kala ya moté ma pembe. Que bocha poa, boke no koyoka musique, soki bolinga la bonne musique. Comprends? Pour spiritas mususu, lito ine kufa nango kaka voix wata. Moya kende, exactement. Ba oyo balinga la bonne musique. Déjà mot d'ordre pesa ma depuis frère Nabiso. Au monument d'ordre, on est pesama. Et pesama, dans mon sous-sauté. A changer longité. Il y a famille qui a élargi. Après ça, il mot d'ordre. Quand il y a un zambela, te pesama déjà. La spiritation va dire la bonne musique, il va kende. Va noter la musique. Ndenge ko ndenge ko betama. Puis musique est bien. Comme vous avez l'expérience, il y a mon stade oyo. Dès nous sommes dans mon pépé. Mon pépé ça va bien. Campagne à l'américaine. Mon pépé ça va bien. Stade est bêta mais on bien. Et on est bien. Fanatique tout dans la bonne musique congolais quinoise nion surtout oyo a elinga la bonne musique. Oh azana programme té ces jours-là, il y a ba mariage, il y a ba nini. Kende komona pe événement stade ndenge nini makambo yango elekaka etikala na histoire le muso omonaka bawera te omonaki héritier te omona te ya cheta esala bien. Vous invité par la coste na stade municipal la Massina nyonso surtout eza comme orienté na polémique pe makambo nyonso surtout ezo passer na net na ndimite prêtre eza focalisé na. Mais il y a un message pour inviter ça. Et ça problème était à frère naïe. A lancer message verbalement, mais calendrier à artiste. Est-ce qu'il y a Tony Biro?
Oui, entre frères, oui, ça va passer. Mais calendrier, il y a artiste. Est-ce que vous avez appelé le bureau pour demander quelques renseignements pour l'artiste et ton frère? Ah, on a des erreurs. Bon, ils ont problème. Tu vois, pour prêtre, nous surtout état de polémique, il y a Internet pour l'instant. Azota la mingité. Azokotate. Aza focalisé dans le studio sur les chemins de la gloire. Vous avez une vidéo comme le roi de la forêt pour le soutien. Parce que bon, ma publication, je vais par le 24. Mais pourquoi Bato Yoka? Pourquoi Bato Bazolinga Baumeka comparer Kaka et Oyo Ranson est là un concert normal. Il a fait c'est un événement. Oui. Vous comprenez? Na budget, na nyonso, na préparation. Oui, la rôle va au bêta, qu'on a monté à Bimission 2 jours, 3 jours au bêta. Moi, 24 et 28 personnes au Kenepo na Ouera, bazar. Mais tout, jeunesse, tout est focalisé dans le stade de Martyrs. Pourquoi avoir peur? Tika bato pe basala ba fête na bango mikie. Ata fête ya monene ezali. Pourquoi est-ce que vous avez reçu un bateau presque vous avez obéi à vous avez le kata de transport? Boko banda kofinga batu pamba na batele. Pour la monnaie publication pe longwe ba. Boko te eza nduleza. Nduleza mais publication ba longwe. Kasi pona nini alongoli ngo po qui bien dit. Te eza nango normal mais pour la réflexion il y a batu mosusu bazomona ngo bientôt ndenge avie ateli liba est-ce que liba ezaka bongo est-ce que azobeta na 20 mai est-ce que azobeta na 20 mai mutu soko obeta na ndako na mutu obeta stade eza liba ya te eza même pas au mini-sport tozala baréaliste we ranson akolia kaka na motoki na ye ti sikoyo ndenge azobeta wana eza normal. En plus, nous avons vu que prêtre na batutu bayebi ke ba vie siko bo ba koma obeta na bango normal on dirait club d'amis ba master ne ba frère ne bato ba kota musique ne na makila ba goya mais bato balingi kilelo ba goya na bango stade po bayebi ke za stade a polémique ba misu ba eko tala eko tonda ba misu ba eko teka ba misu ba eboye eza bongo. Et c'est c'était la polémique qui pamba te ko profita rater na sa ba polémique monter sa vidéo bo fingi. Est-ce qu'ils ont un pouvoir? Non, c'est pas une vidéo parce que dans mon il y a pesé pas tout le droit de la fois retirer publication ma petite vidéo à soutenir concert à l'Ekinaye et pas le bruit de combattre jamais ba no ba pas c'est profond quand même hein. À ça même pas na image qui pour combattre. Asali on a une image à nous là dans le chocho bah il représenter quoi ah c'est mal quoi papa quoi yango yeye betano 24 mais wapi nanzela mai on est apona bateau ba uta ba poto ba vacances mususu akeli maboke ne bato mususu balingana na bango ba via ba stade te ba obanga bato ba okufa bato abongo bazar. Mais au ticket là, on peut un concert normal. Ah ouais. Ato lobindenge nini ya kokendene stade te. Les gens vont combattre, les gens normal, les gens vont combattre, c'est normal. Combien de millions d'habitants au toza là-bas en Congo? Na Kinshasa. Na Kinshasa, na Kinshasa. Stade les gens combien de personnes pour étonner? 80 000. Ah, Nzambe. So to sai makambwana tout au monde na ka musique qui est focalisée dans le mot ils ont payé sa poité. Ils ont payé sa poité. Ils ont payé sa poité. Mais dis-moi que nous les connaissons bien. Madame Nabongo les connaît bien. Tu tombes au bango bonne chance. Tu tombes au bango bonne chance. Na groupe Mobayati Moata bonne chance na Gauloise nyonso na G4
Jet Set. Jet Set Mobimba. Ma bonne chance pour un concert. Attends-moi, tu regardes, Gali aza naissance na biso. Événement. Problème oyo ya eza calendrier. Ezo boma pe makana. Samedi à Ouattara Kint. Aza na poto déjà, samedi à Ozalate. Aza na poto pour misala, ingénieur babengaki, ingénieur babengaki akende ko continuer misala ya sur le chemin de la gloire. Wata yembi na oteka ba musicien de bayembaki. Parce que prêtre ke panza. Azata na temps ya chombote. Azaka na temps koyemba. Bon, bato bazozela sur le chemin de la gloire. Album ezo ngesi la me banzembo ezo bakisama. C'est ça le problème. Oh. À cette vivant, sur ce plateau, excellent fidèle internaute, Naïbi que le patron Djonga Okula, il y a les là Mabe, Djonga Okula. Il a toujours une intervention dans ça. Le patron Djonga. Mais pour San Djonga, to betaka pe tango na nenga blagi te asekwisa pe poto asekwisa bato omoni Djonga nzamba pambola ye apesi valeur tombo o tolobaka ya ndule asekwisa musicien pa zongeli kopakola poudre na poto musicien pa zongeli kokanga coin ayebike bato bakoya na obwaka pe bato Djonga tout le monde ferait bien. Papa, mais c'est ça que on parle la poudre na poto. Mais c'est ça pas 8 jours na et puis que vendredi na ozalawana. David. Na tongo pa on compte à boîte à payer wika. Champagne peut payer mais ba tu peux balingi. Papa. Ça va. Aza muto féliciter. Eza blaguité. Eza blaguité. C'est si. Eza blaguité. Makambo bongo ezala mais na poto que bato babetaka base quoi vraiment comme un peu normal. Papa tout ça va jeter Djonga da muto wa féliciter et ngonga moko efona mona na mi efo mona kuna pena yibo d'encadrer au champagne à vivant. Bon. Allez, grand merci à tous les amis qui nous suivent à travers le monde. Merci à Diezola, na maman Dalida Zola, cadre spécial, mais c'est le président Spérosol. Merci beaucoup à toi. Et puis, maman Nabiso Gisèle Matota, sans oublier bien sûr Alain Dinamo, le mot surpose agréable. Bogart Napoche, maman Janissa Bakondi, l'Écosse Mokoko. Merci beaucoup à toi également, Bandeko Tour, Venabiso, le plus beau, le plus élégant de la ville de Berlin. Merci beaucoup à José Moulumba. La mère Nabiso Béni, Pendamoulumba, Barcelone. Boa tellement belé, n'a pas besoin d'avoir combat même en Boali. Merci beaucoup, la première dame de Lausanne, et papa Nabiso Bénicha. Ma parent riche, on dit, le wow, il n'en fait pas comme les autres. Et je n'oublierai jamais Germaine Kisungu. Merci beaucoup à toi depuis Lucerne. Sans oublier bien sûr Gino Okula Oumande. Alors, en classe spécial, on est ensemble. Ruga André, la monnaie Bakino, Bakim Bakatia. Bamandia. Kisinjo. Bamandia. Bamandia de Neza musique. Kaka Mandia, Moutaoye, Belo, ni na ça a été pour la mendicité. Kaka Mandia. Comment vous avez mendicité? En fait, il m'a dit que le chocho a payé. Il compte à Yangoyo. Mais c'est quoi la promotion? C'est quoi bon, toi, c'est que ça, c'est important. Non, mais expliquez plus. C'est important pour Nanga. Phrase one est égal au fan d'abord pour nous fan de là. N'a rien à voir minute. Moi une minute. C'est à une minute, c'est à minute. Il y a on a rien à voir pour na bato o devant moi. Na ndenge na format nanga, na ndenge na zali la na mona bango ka ke baza indigène. Tuzamboka moko ya mai kande kaboli biso 5 minutes na ngambo. Papa, c'est un problème, c'est ça le chocho. Mais déjà, il y a pour moto. Kaka moko wana. Langage échangé na seconde. Là, il délivrera tout. Si vous avez un bon délivrera tout au Mikosi. Bambo te belé. Et belé. Na PDG Olangi, il y a Deborah Ngizulu. Père Marceline.
bambote na place ozali PDG bambote ebele na Neymar congolais Hakim Saloum dollar Hakim Saloum le Neymar congolais bambote na place ozali bambote ebele na Harmonia Ngenzi Moker bambote na place ozali maire bambote ebele na famille Ngenzi famille Kinkani bambote ebele na Patrick Ebinda na Belgique na moni Mimi Kamalandwa na Sandra Molai bambote na bino place ozali bambote ebele na Tite Madilu Jomo Dango bambote na bino place ozali maire nanga ile Kamirei ya prêtre Apoka Chama Sunda bambote na bino place ozali bambote ebele na Kini ya Rombox bambote na place ozali bambote ebele na Patrick Ekala la prêtre papeti bambote na bino place ozali bambote ebele na Fondation Mochi wa dollar bambote na place ozali Masaro Ibrahim bambote na bino na bureau na South Africa na Rombox bambote na bino bambote ebele na moni nisu bambote ebele na Kinshasa awa bambote tozopesa nani bambote tozopesa Patrick Senzedi bambote na place ozali bambote ebele na Trésor Toko na South Africa bambote ebele na bino tu bolinga lingomba paka Astomi akamapinga Vite Saimo bambote na place ozali PDG Bobo Beloy bambote place ozali Naiki Kota Kadi Viminde bambote na bino place ozali bambote ebele na Bandalungwa Mobimba Levi Mpai ACP Levi Mpai ya bana Bandal Levi Pai il s'appelle Bandalungwa Levi Pai bambote na place ozali pour nécessité ya intelligence na vision ya ACP na jeunesse Mobimba ezalaka na maboko ya Levi Pai musala o asali déjà batu bamoni batu deya bavote sans coûte élection banda déjà zui bambote ebele na nazobosana nani Sumbiri Tekeri Fabio Campello bambote ebele na Colin iPhone dossier yango ozokota yango bien te nazomona Colin iPhone ozo l'appel na yebisanga na ngai Colin iPhone tobenga après émission tobenga Colin aza na Dubai yebisanga zo il faut à télécharger VPN on a contrecaler ba appel mosusu alekela on a système asima mu Congo mais Didi Mbappé a sodisaki ngai na ndenge ya wiklo na kulu dimba qu'il faut na ba coin écran easy solution ya Didi Yamba obtindaki ozwaki otozwaki te tinante c'est que batindi te yo kozwa est-ce que kitamba tinda wapi kuna te kasi te il faut virement il faut le na net bank na vitesse mbala moko ekoti babengi na chombo déplacer te ekomi easy solution Didi Yamba très digne très fort bambote ebele na maître bienvenu faso baza ba partenaire moko meilleur na Christian Kara bambote na bango place bazali bambote ebele na Mekili na États-Unis d'Amérique tomoni Gege Mogroso tomoni Mustafa Kobange bato bazofandisa idéologie Izi Mukasa ba Izi bato tu nga na sekwisaka na nga nde ezalaka soki na obika nabwaki bato tu oyo bato babwakaka bato na nga neti sikoyo boye lelo tofandela Dani Shandu oyokaki te wana na ndenge abwaki teste mai bato baleki ebele mais il faut bakisa Dani Shandu le chinois congolais po ye batraveling na ye lokola makambo ezomata tro bagence bato bazotinda il faut azala mpe na logo Dani Shandu ya mare na biso Jos Onienze Dani Shandu wana aza fils na nga azobokola bafamille ebele lelo omoni biso soki toboti mutu tokangaki biso moko te nabimisa Dani Shandu mais Dani Shandu azokipe bambote ebele lelo na Kinshasa
nazotungisa te mais batutu oyo bazolinga babima na sur le chemin de la gloire album ezokende na suka prêtre azoyemba numéro eza nango déjà soki batali na moto oyo aza pembeni na bango atuni numéro apaka baozwango eza babenga boyebaka artiste azomouye esprit mpona asepelisa bino azodégage énergie mpo asepelisa bino na bato tout balingaka la bonne musique bozala décité bozala kaka près bobongisa batige coton ndenge bato tout balobaka mpo la bonne musique barumba oyo eza fignole oyo ezosepelisa mokili ezoya déjà artiste aza na mikili kaka mpona bacheval asalaka poto kisasa azoyembela bino pasi nyonso tu wana azomona kaka mpo bino bosepela na matoi toyokeli komwa bimiawa nzembo moko ya sport bendele wana makambo ya ministre sport excellence kabulo mwana wa kabulo wana ekendaka kaka bongo bon babonne chance eloko eleka yango eza te na biso na bato to balingaka la bonne musique babomu tout déjà ebimi bato bazobimisa pe mais c'est le chemin de la gloire ndezo album qui selo bien à part bon babomu nyonso to ezobeta nango bien ezobeta bien nyonso ezobeta bien nyonso to ezobeta na matoi ezobeta nzembo nini oyoki nzembo nini yango wana nde kasi te détermination ya bina file nayoki nzembo moko ayembeli soki major edi moba eza na balinie na ngai nalingaka bina file nano nayoki ekote nano ebete te na ba de match na fandisi kaka nini eloko oyo ya jante azobwaka wana sebeni wana nde tofanda te nanu te ngai na musique ebimi pour l'instant sikoyo oyo ebimi na bajour ça venir ba 6 mois 4 mois détermination nde moto ekoti bina file comprendre azosala musique ne bien musique mpe bato bazosepela nango comprendre ba bonne chance na bina file artiste mboka mais ayebela kaka ayebela place aotia lokolo na place aotia lokolo de musique eza kitoko po moto oyo bato tu soko otuni ke nani abimisi bakoyebi so kaka bina file po ye abetaka pe ye pe banderole esalaka nini emataka ba bonne chance azana je crois na mwanda azokende déjà na komite aza na nzela ba bonne chance bokokoma bien ba Arnaud wembi ya ba Arnaud ba bon voyage bokende bien na ndenga je mais ba bon séjour de sous na Gérardine Suika reggae d'Afrique ba bon séjour na yo savourer Congo eza yo bon. Allez, c'est la fin de cette émission avec Lingomba Mpaka. Ouais. Donc, Kazaki invité na biso, on a intervention dans une émission face à Franck. Et puis, tout ça, on a un programme belé. Oui. Tout ça, aux États-Unis d'Amérique. Ok. Tout ça, au Canada. Tout ça, na Guinée, l'Issous, Tozozonga. Tout ça, na Kenya. Na Kelvis Nkoi. Ok. Na Trezeguet, Olangi, le PDG. Roger Bando. RB toza na Kenya na ba commanda popo ba Vezai ba Ide noko Ide toza na ba na Kenya bientôt noko Ide ouais tozo kende tozo beta Kisantu tozo beta Matadi na mois prochain tozo banda Matadi to Kisantu to Monga Fula c'est bien avant Tobima c'est pédissant na ba kermesse pour ba contact des belé très bien vous comprenez tous en South Africa mais Cape Town Toro Jobo le sauté Cape Town pour ba to kapapé ba Trezeguet mozala ba demi-die ba millionnaire en mboka ba Pourada Youssouf bazo sepela bazo lingager ba lycéen
bazoluka ke paka ifo boya ba achwambele na ba Cape Town bazolela ke ndenge ni bosuka ka Jubek yango mokonzi mboka lobi paka to oyo to dinda kapa toza na Cape Town bambote belé na bino tout DMC bambote belé na madame bon bambote belé ebele bo yeba ke la team wata eza orchestre oyo pour l'instant ezopesa respect na musique ba petite sœur baza véhiculé baza logé biloko to eza kimia orchestre oyo soki yo moko longwe obélitation. Bon, ça prière aussi, prière Yasuka. Merci à tous les amis qui nous ont suivis à travers le monde. L'organisation Salim Paka Masolo Kandé Zalaka Naïbi Kibosepeli Navanda Kubisika Bozali. Alors, grand merci. Nana tous nos mots. Kozongo ya Marie-Paul Rata Wenge, moi on dit ça bien. Marie-Paul, nous avons réintégré les grands Wenge dans le projet, pour tout le monde qui est bien. Na Wenge ensemble. Ah, papa. Bazo c'est quoi kakati? Yego c'est quoi? Bazo c'est quoi? Bino bo c'est quoi ndene bo linga ba c'est usa muninga te. Merci beaucoup, merci. Merci à Merveille Mampouya, merci à Gino Massampo et sans oublier des merci Mbadinga. Mpakalingo mbato bondela. Pour biso a to luaka kombo mokoze ya nzambe mokeli. Mopesi pema, mopesi makasi. Le Créateur tout-puissant, Maître à temps et à circonstances, merci pour notre temps, madame Oyo accordé biso, to bandagi na yo, to sukisi na yo. Kembo ezonge pa na yo, na bileko, na kombo na yo, prêtre de prêtre. Amen. Amen. Au revoir. Cité moderne Africa, yangonde totie na disposition na bino na kozwa lopango na yo na moins cher. Tala ndeko olelaki mingi kasi biso bandeko Africa Info toyoki kolela na bino topesi bino lopango na $1250 ya pamba okomi tata to mama lopango awa na Kinshasa mosika te na maluku. Référence ezali simple soki okomi na zone économique ya maluku opusani muke okomona siège ya Vodacom mbala moko okomi na lupango na yo ndeko oza déjà na retard parce que bandeko nyonso baza kowelela awa kozwa lupango na $1250 ya pamba ezali vraiment gratuit koumela te benga ngai rapidement na plus 243 999 52 66 52. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi à un prix défiant toute concurrence, une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci vous concerne. L'église Source du Salut, en collaboration avec JC Diambilei Ministry et Wafo Ministry organise une grande campagne d'évangélisation avec comme thème « C'est par la foi rien que par la foi ». Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023. De 14h30 à 20h. Avec des éminents orateurs remplis d'onction pour votre bénédiction, Pasteur Jean Bosco Kankou, le jumeau de Bruxelles. L'apôtre Jean-Clément Diambilei, grand écrivain et conférencier international. Le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Louange et l'adoration sera conduit par les adorateurs de l'Éternel, Sœur Sandra Mbouyi, Sœur Morija de la Côte d'Ivoire, Sœur Lydine Seya, Pasteur Moïse Matuta, Jonathan Moutanda et groupe GKGD Famille. Adresse, Birmingham Palace 112, 1070 Anderlecht métro de la Croix. Cordial bienvenue à tous. Qui a dit que
bandule kozonga te chez Djonga. Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emile alias de Mingongo la voix qui cloche elongo na wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir ya 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emile Silesi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba. Site FM moko Afrique Info avec Frank Stemai Kiandankala twende X-Bass Marandura Frank Stemai.